Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et vous nous suivez de partout dans le monde à travers votre chaîne partenaire pour l'information et l'actualité, Tindika, une chaîne pas comme les autres, une chaîne très vraiment événementielle. Voilà, grand merci déjà à cette grande équipe technique de Tindika, votre chaîne officielle pour l'information, et encore et toujours comme d'habitude à la presse de vos je vois chaque que je salue. Grand merci à la régie finale, là je vois Mike Monter Mokoyamaele, grand merci également inséparable. Quoi. Un dieu vraiment très mystique, un dieu vraiment très professionnel. Et là, je vois Papi Kelly et sans oublier Messie Rifin qui sont bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette marque de confiance que vous avez, Ngai Nani, votre humble serviteur Jeffer Mikwe Téléphonique. C'est toujours pour vous servir, vous mettre au cœur de l'actualité et nous sommes motivés car c'est notre devoir, c'est notre passion et puis c'est notre mission. Information toujours en temps réel. Voilà la raison pour laquelle on s'est déplacé dans une équipe dans la pigeon comme vous le remarquez, paysage moi qui toko pour botika Pekin kala ko botika pe Congo kala yo émission le salé maboé pour vivre en auto mekampe ko sola par rapport à sujet actualité et sujet to sola on a pasteur Ezekiel Matitika il y a responsable de l'église des Sentinelles. Papa, bonjour. Bonjour papa journaliste. Boni. Oui, malam nangula nzambe, nzambazo batela biso malgré bitumba mais nzambazo protéger. Ministère des Sentinelles. Ba Sentinelles bokingila sous malamu te église ekoti mbilinga. Vraiment ministère des Sentinelles ezali vision oyo nazwaki pona koyeba ko avertir peuple de Dieu, ba nation, ba génération et puis ba race nyonso. Si ba danger oyo kokomela bango et puis ba bien oyo kokomela bango yangwana nzamba yebisi ngai naza na ministère ya Sentinelle, ministère ya kosenzela. Voilà, ministère ya kosenzela belelo pasteur Ezekiel, si j'ai n'habite ça par rapport à l'actualité politique n'engezorene. Actuellement là nous avons un nouveau chef d'État et régime PASIKA. Et ça qui souci majeur, il y a tout peuple congolais zaba obaza a zaba obaza na diaspora et c'est comme on a monsieur Refin qui sombe puis na Papi Kelly, baza qui na souci que non régime oyo qui liboso elonga parce que régime moi et faire souffrir biso population makasi, régime moi et faire souffrir petit peuple enfin les oyo fati béton. Azalona kataki ayende mutazo konza siko bâton ya commandement et comme si j'ai n'habitué l'auto là les signes qui accompagnent un leadership to ba signe oyo accompagnaka leader moko songo dans chaque domaine mais non comme campé to aux olympiades cheval de photo tout type politique parce que baloba soko s'occuper na politique te politique yé a s'occuper na yo to banana na ba signe nini oyo accompagnaka nanu leader to ba na leadership ba signe nini oyo te ba que non voilà oyo pena par rapport à boyer à vraiment leader monene. Vraiment, d'abord, c'est vraiment une très bonne question. Et la question, moi, je pense malamu. Soto zonga na kati ya Bible, ndengu tiko loba to bandana nous bibliquement. To mona ba kendo tanga na mokanda na Matthieu chapitre 2, bah on a sur arrivé à Jésus-Christ annonce la prophétie il y a kobota mana Yesu Masia et puis so batangi livre à Michée bah on a que non Michée avait donné des signes oyo leader moko sengeli abota mana mokili oyo sengeli aya na mission moko na mokili parce que Michée amonaki signe ya liboso amonaki vierge abaki signe wana bomona mokonzi moko abotama mais abotama
par une femme vierge. Moi, je suis baté. Et puis, sur le temps, il y a Jérémie, et puis, il y a Michel, et puis, il y a Esaïe, Sakola qui sire, étoile, ou Sengela qui est Bima, et Outana Orient, et qui est Occident. Sakola qui Ango. Et puis, tout au long, il y a vu le prophète Daniel. Daniel, Aïbaki, ko Tali Sabatosi, signe. Parce que tant que le blessé, chiffre, toujours faire allusion, si numératif. Donc, toujours, Ango, astronome, baza bato itizaka signe. Signe parce que Moutounion son akati nae azaka codé par un signe. Donc dès tous aboué chaque mois au tobo tamaka même mouto abotami en janvier, février, mars, avril, chaque mois azaka codé par un signe. Donc yango monaki tango pesa qui prophétie si avenir à Yesu et puis pesa qui prophétie si étoile esengeli e bima avant Yesu abotama mange batanga ki étoile wana. Daniel enseigna qui si étoile wana. Yango monaki même le prophète Moïse abana ko sentir que non après il y aura un autre prophète et puis prophète wana ndemutu aomema batu nakata accomplissement ya bénédiction yango abandonne que Dieu suscitera après moi un prophète, il sera plus que moi ozomona. Donc abiyebaki à partir ya signe oya monaki tant que prophète avec non oya kuya ozapenda libérateur yango tangu na Matthieu chapitre 2 de koto accomplissement makamona ke osalama ezaki 3 matchs bautaki na Babylone na ville ya Chaldée. Tant bazoya bamoni minzoto ezongenga pi parmi minzoto bamoni minzoto moko ebane kongenga plus que minzoto nyoso nde bayaki ko comprendre que il y a la naissance d'un messie, d'un libérateur, d'un roi au Sengeli a libéré le peuple Israël. Parce qu'à l'époque, Israël, ils allaient qui persécuté. Ils allaient qui n'a qu'à esclavagisme, n'a baromé de baromé, bande on y okola, hébreu. Donc, à partir, il y a signe, wana, il y a un messie. Et puis, tant même qui maintenant prophétie, wana, et pas, il y a roi au Azalaki à l'époque, Hérode, ça qui est tala, bassine, Hérode, le roi, il y a ma commis, il y aura un temps au messie, Sengela Bota, le roi des Juifs. Et puis, Hérode, donc, à partir, il y a un signe de tout détecté à venir à Moutou, tout détecté étoile à Moutou. Donc, présentement, là, tout le monde a 5e président. Tout le monde a 5e président, tout le monde a signe, il y a 5. Oh, chiffre 5, il y a chiffre, il y a grâce. Chiffre 5, il y a chiffre, il y a bénédiction. Chiffre 5, il y a chiffre, oh, Mouta, ça l'effort pour gagner la vie. Il y a chiffre, oh, Mouta, ça l'effort, de Mouta, occasion, favorable, les eaux, la vie. Donc, tant que tout le monde a président, 5e président, il y a signe à bénédiction, signe à libération à pays, et puis signe à. Donc, nous avons récompensé le peuple congolais, la passion à outil ko mona banda, premier président na katambo kanabiso jusqu'au dernier président. Donc, outil ko leka awa. Non, ça. Pour na ko mekampe ko kozonga mom clubi chiffre 5 et ça n'est chiffre ya grâce, ya bénédiction. Ce que ça doit être comparé par rapport il y a premier chiffre 1 à nous et puis chiffre 4. Puis ça c'est une différence, il y a chiffre 1 et puis na 4 parce que ça doit être là par rapport à régime quand est au sur là régime où liboso da président Joseph Kasavubu. Ça total pe na 4e régime pe za ki a Joseph Kabila. Pesa biso emeka mpe ko pesa biso signe démonstratif il y a chiffre 1 wana na 4. Bon, chiffre 1, selon la numératif, chiffre 1, il y a chiffre à départ. Donc, il y a chiffre trop faible. Il y a chiffre il y a départ. Chiffre 2, il y a chiffre à il y a bien en vallée de Baka. Chiffre moko, il y a persécution. Chiffre moko, oyo, batu bakuta na ba difficulté énorme. Moni, dans la vie, il y a na étape to bien en haut de haut et de bas. Étape moko, be mutaro zang appelé lipa, mutaro zang appelé loko omela. Vous comprenez? Donc, il y a chiffre, déjà chiffre moko, donc, ce qui, oza muto obotama na chiffre wana sabi na vino wa no mona ba problème sérieux na kata vina yo et chiffre 3 ezaka chiffre ya renaissance donc ya résurrection eza chiffre moko do makamuna ne bongite me makambu ya bien bandi ko botama o ezaka na chiffre 3 alors chiffre 4 ezaka na chiffre moko ezaka temps naître. Pardon papa. Mais quand on a moi feedback mukena chiffre 4 en tout cas on a biso ba comprendre que makambo lobby na 3e président na biso tepe ko tika biso ezaka l'effet Laurent Désiré Kabila on dit ba chiffre on a description on a chiffre on a ils ont concordé penza na makambo to viva qui n'époque il y a 3e chiffre donc ça qui 3e président mais quand on a mo feedback côté
Oui, bon. Na kati ya feedback on a ça là par rapport à chiffre 3 na chiffre 4 parce que chiffre 3 ne na koloba ezali chiffre moko ya résurrection. Donc il y a renaissance. Donc et loko o e kufaki déjà, ce ko e boti mais tozana ba résultat tangible été. Voilà. To panzango sikono côté on a to sur le malem bat balanda biso ba comprendre. Oui, ezali chiffre ya résurrection. Donc, kula musabilo comme eza vraiment no tangible té. C'est que comparément à la politique, Mamoudou vivant une époque il y a papa M. Laurent Désiré Kabila ezaki bon. Tout le monde a kaila ki biso makambu ya ne jamais trahir le Congo. À la musi bolingo wana les sous que no toki kote kamboka té. Et puis aki koela biso makambu que no to consommer kaka oyo eza na kati ya mboka. Parler ngo que no aye ko restaurer système. Et ça alimentaire système donc système administratif nyonso et comme kaka ko dépendre na biso moko donc par là na chiffre on peut comprendre que non président biso Laurent Désiré Kabila ça a quand même na bonne lignée. Bon, président Laurent Désiré Kabila, azaki na bonne lignée, oui, azaki pendant na bonne lignée. Vraiment, azalaki mutu o selon la prophétie, donc Sengela a été aoumela trop longtemps. Parce que nous avons que non, le 5e président n'a pas pour stabiliser ma camunioso. Parce que selon la prophétie, même il y a Simon Kimbangu a l'obéla même pas pour à l'obéla même si le 5e président a l'obéla ma camboana nyoso que non, mundele a kokoma mutumui depuis mutumui da kokoma mundele. Na 4e président, tu vois son chiffre. Non, alobaka par rapport bon, avec qui comparer par rapport parce qu'il faut yebelo komoko régime o elekaki et baki ko consommer bokonjo ezali ayete. Je pense que tout ça na bino to yebi, tu vois que non mandat ndenge longo banaki ezaki penda mandat na été. Vous comprenez ça eloko moko boye bayebaki ko botola par force. Lokola bango bazalaki na mundu bazalaki na seni na maboko na bango ba botolaki par force to yebe ba résultat nanyo a gagné ki ba élection. Je pense que ngana o toza ba étranger te to yebi mutagana ba élection o isalamaki récemment awa. Donc régime wana isalaki na place o il fallait pas isala na place na yango donc mukonzi o esengela kaza na place wana donc azalaki te donc mutu moko asalaki na place na ye donc ezali penza eloko moko ezali penza eloko mo ba yibaki akoyiba babotolaki akobotola ozoko parler maintenant mutu esengeli penza accomplir ba makambo nyonso esengeli za la 5e président. Or selon la prophétie ndena ebisio que chiffre 3 ezaki renaissance esengeli pas umela pour chiffre 5 tango koya ye a matérialiser oyo chiffre 3 alukai ko sala be asala ki angote. Papa biso Kabila umela kité papa Kabila le père quand je parle Kabila le père. Oui, il y a un oumelacté parce que chiffre 3, il y a chiffre, il y a renaissance, mais ça la makamboté. Vous comprenez? Et oumelakate, il y a un moni à coca pe ko oumelate. Donc mboka na biso za mboka moko ya lisako, les mboka moko prophétique. Il y a un moni à coca ko oumelate. Donc 5e président à ko oumela ko le kaba président nyonso. 5e président na zo yebisa bino à ko oumela ko le kaba président nyonso et puis boromona ngo awa. Et puis azala président oyo à cause de la président oyo vraiment ils a difficile pour même battre et puis même saisir les boy. Il y a un zomo na événement nyonso izoleka batantana izoleka azobimaka systématiquement batu baka ça non parce que obi 5e président a oumela koleka ba président nyonso actuellement quand on parle de 5e président eza mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo donc yenda ko oumela koleka ba batu nyonso or biso to yebi ke non na constitution na biso ezo garantir chef d'état ko sala des mandats donc ko oumela ngomingo zo bezadi ya des mandats ya 10 ans to loba to ko leka susu ba 10 ans wana. Donc, ils ont makambo, ils ont tellement belé, au Togo Kolobango, Missous Togo Lobango devant la caméra, mais ils ont bablo Missous, ils ont interne, ou ils ont matali sabiso par rapport même à la constitution wana. Au somona, moni constitution wana, ils ont loko ils ont vraiment abisoté. Constitution ils ont loko ba payande, ba se décider dans la carte abiso. Au somona, parce que selon la prophétie, président ou aza 5e président, a ozala na autorité moko, donc opposition et consistant na mboka na biso ti tangu nzamba ko se décider et puis comme preuve na oyebisa ndenge tout ça boy opposition ils ont existé parce que na ebité opposant ni na ko telema aloba ke non ndeko azo sala mabe ngande na osala be na osala be azate telemela ye bazo babi ke gratuité enseignement wana c'est constitutionnel d'ailleurs ezaka mamboza na kati ya constitution ye asali a inventé loko ya sikate. Bon, ezake bon oyo bango bazoloba sur makambo bango bazoloba wana bon eloko wana oui toyebi yango maintenant na koka ko promulguer yango a matérialiser yango ndenge asali yango asala kité
régime etoleka bazaki capable ya ko matérialiser loko wana, mais pourquoi basali yango te ozomona. Mais tango lokola cinquième président selon la prophétie yende ayena grâce donc aza mutu moko boye na ko loba oto bengaka mutu moko mystérieux donc nzamba choisir. Moi j'ai vu élection et il y a président Félix étant que président de la République dans la vision que nzamba tesa parmi ba opposants oyo bazali ko bunda wana po ba ko arracher autorité dans régime o nzamba ibisenga parmi opposants aucun opposant à sauf Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. C'est que papa Ezekiel to so lango siko boy ba souffrance nyonso to moni oyo bako kemba nyonso bana kin ba kembi po bana poto ba se révolter na phénomène ba combattant. C'est que nzambe pe quelque part mukanda ko endurcir mutema ya Joseph Kabila netika to mona ka salaka ngo na pharaon koto azotinda Moïse mais koto yo azo endurcir sous mutema ya pharaon et puis par après le to ko mona ke non na suka ai tangu ko kaka ko libérer bango na nzela ya Moïse to ndingi. Oui, omoni mboka na biso eza pays moko prophétique. Omoni ko ponama ya président Félix étant que président de la République, eza que loko moko Dieu lui-même avait choisi ça, Dieu lui-même avait prédestiné ça. Parce que tango makambo nyonso wana esalamaki. Donc mundele selon ye alingaité président Félix akoma président de la République parce que mundele azali na candidat na ye to yebe azali Martin Fayulu oyi sengela comme président de la République et puis candidat ya opposition mobimba tiende ba fotaki na kati na Genève. Bon, ezalaki candidat opposant mais ezala ba secret interne, ezalaki penda candidat ya opposition penza te azalaki o mundele moko apone parce que bazaki na bakor na bango ba ko signer bango mo ba yebi donc ezala noir c'est blanc makambo déjà ezo sala parce que catholique a soutenu mutu pamba te pour catholique aza impérialiste donc yeso ka soutenir yo cela veut dire mundele aza pe na sima na yo mais mutu moko te andima que président Félix a comme président de la République et puis totali campagne na ezaki campagne moko le plus pauvre oyebi yango donc asali campagne moko na ba difficulté makasi et lokola nzambe déjà lobaki yenda za 5e président yango moni nzamba asalaki keno akota na mutema ya président o azalaki président honoré Joseph Kabila et puis apesa ye inspiration na parce que selon FCC mutu alinga comme président azalaki Shadar mais lokola nzambe nde a décidé na Congo nde ayebisaki Kabila lobi pona Félix azala président lelo tuzana Arona na Moïse c'est ça lelo tuzana président Félix Yohana a commis président de la République c'est prophétiquement ndenge nzamba lobaki a commis président de la République quand nzamba lobaki puis président moko honoré wazali président Kabila ayebi très bien que no choix oye a salaki que o nzamba talisaki que yende sengele amema mboka ezalaki eloko mo atapeka côté yango muzomona tozana président oyo auti na opposition mais tala makambo oyo azosala vraiment so totali même to ça ba examination to mona muto azalaki na ba guerre mais andimi kondima asangana na bato oyo bazalaki na ba conflit na bango na régime eleki mais yango ndezopesa pe mutu papa Ezekiel makamona en tout cas lelo oyo balobi ki ba français baloba ki ya bibwara oya meli lelo ce que le ba melite mais suka aomela pour batebele ba reprocher régime wana que non un régime moko sanguinaire régime moko bazo faire souffrir ba peuple mais Félix oza et mandato benga mandat Félix de uti na nzambe ndenge lobi wana siko ndenge ni yo muto za mandaté par nzambe o sanga sus na batu oyo nzamba bwaka dans les arrêts ozomote quelque part ya mwana pe mariage wana ndem tu ezo étouffé pe ba vision ya Félix par rapport ya ndenga zana pour ça que to vivre le ba politique de bonne gouvernance na mboka na biso est-ce que eza impossible divorce ya wana ya mariage wana. Bon, ça d'abord, ça impossible. Ndenge selon pour la prophétie, ça impossible parce que na ebisho que reine ya président Félix, ça reine ya Ngolu. Donc tout na étape il y a la grâce, même s'il y avait un péché. Bible jolo ba même si masum na bino tangi, ça rouge lokola makila soki bu se repentir nzamba oyo ke la bino mawa. Yango moni na kata régime oyo président Fachi, ça régime moko ya grâce. Le lot tozomona ba prisonnier politique, ba bimi baza libre. Le ko na général soki John Bangu et puis si mbutu eza d'ailleurs par question to ngato solango et puis si mbutu comment Félix président biso Félix ako s'impliquer na kati ba frère ba John Tibangu depuis makambo nyonso o ba akiza John Tibangu. Bon, on a biso que non ezali
temps eza régime ya grâce eza mutu nyonso sengeli à se retrouver peuple congolais nyonso à se retrouver donc vraiment j'ai aimé le discours du président alobi que donc toza na posa to faire souffrir bande qu'on a biso te to lingi biso nyonso to sangana mutu na mutu a construire mboka mutu na mutu a tchalibanga to construire mboka na biso. La victoire d'un seul camp. Oui, ce n'est pas la victoire d'un seul camp. Donc ils ont vraiment il y a on a biso que c'est un président choisi par Dieu et puis Dieu lui-même l'a mandaté pour amema mboka na biso na unification, amema mboka na biso na émergence et puis à la moto prophétie à Congo s'accomplit par ye. Yango moni batu nyonso moni ba prisonnier politique nyonso sengeli ba bima. Photos dans l'ensemble tout dans liboke parce que musapi moko yango pe saka moto te. Parce que tu as vu que eza politique estali makana ba accord to yebi ke FCC na cash baza na accord moko o ba subasima nango bango ba yebi et puis to yebi parce que que pouvoir Félix eza ba pouvoir moko ya grâce to yebi ke na ba prisonnier wana surtout ba prisonnier politique na ba femme ba mususu bazana eza ba makamo eza politisé. Est-ce que la libération va tout mususu to ba mesure de grâce présidentielle pour ba prisonnier mususu et cause la possible entre autres bande konabiso etika peine ba tout mususu bazaza wana pour na reciter karabawana. Bon, ngai selon œil prophétique, vraiment dans le régime à président Félix, Moutounion se retrouvé. Et puis Moutounion sont à la libre. Donc ba criminels sur Salamawana et aux la supprimer peut pardonner. Les lots mon président Félix Batumisu sera au travers de FCC. Et Zali régime du travail à Kala. Mais pourquoi ndimi au sa na bango? Et pourquoi pas président Kogi peut qu'on a pitié pour na bandeko pe bakoya ki pe na mbeba ope ba bouma pe ba congolais bango moko mais à cause a pe na pitié na bango te. Donc cela dit que régime est un régime moko ya grâce nazo biso au moni président Félix eza makambo moko esalama na nzoto ne yemo pa miye bagate pourquoi na biye mo pa miye bagate azaka conduit par des anges ngana mona ba ange ba soda na tambola na bango ezaka ba soda mais en dehors ba soda il y a des anges qui protègent le président de la République donc simba ilo kwana nazo biso et le président de la République aza poussé et il est touché par Dieu même so salaka donc azuka décision be pas saliango donc c'est Dieu lui-même nda simba kai pas sala et lo kwazo salawana ce n'est pas facile car le même bateau qui n'a pas de guerre, les gens ont peut-être chasse à l'homme. Mais pourquoi a même politique à chasse à l'homme? Qui tous à l'ensemble, tout va ensemble, tout ensemble. Vous comprenez? Mais papa Ezekiel, et qu'on va ensemble, on dirait. Tout le monde a fait ensemble na FCC on dirait tout le monde parasite parce que bazo sunga président bisoté et toebi nde kona biso mwana mboka la mer mende o malanga so ili kamomoko ekoneti likambo oya crash ya avion wana ya président na makambo oya faire 15 millions ou so ki zalaki na tango ya régime ya Kabila mais la même nga téléma bimisa biso ba gros mot autant mususu na dictionnaire pour le commun ngote mais faire 15 millions et télémi balobe lo côté au contraire bango kutunde bazo sa maman ma cessé affaire à crash ça les awa balobe lo côté mais pourquoi pas bango pe bazo tiapé et mettre dans la patte parce que et sa famille déjà au basali force bango nde bazo diriger actuellement mboka mais comme en tête président Félix Antoine Tshisekedi pourquoi pas ba makamusu sa mkemike zo bimawana bango pe basala kaka nde banda ko sala pas moi na mboka Joseph Kabila. Bon, Yangwana Tozolo Bela, moni vivre avec un hypocrite, et ça vraiment ma bé. Vaut mieux vivre avec un sorcier, ou à ceux qui na Andoki, na 23h na Bomayo, à 22h40, déjà côté jeûne de prière, que de vivre avec un hypocrite. Parce que hypocrite, a biso o yazalité. Donc, à Bombela au Munduki, alors c'est qui ça, l'action dans, mais à Bombela au Munduki. Donc, par rapport, il y a Makambo au Uchukoloba, sur au Uchukoloba, on a vraiment, ils appellent Makasi, tout ça, dans la coalition, s'il y a un problème, c'est déjà une famille. S'il y a un problème, il faut s'arranger, il faut qu'on ait ça n'a pas conseil. Mais au moment que non, ce qui donc comme si que Boulingouisa, comme si ma partie. Pour moi, 2 points 2 mesures. Oui, 2 points 2 mesures, donc c'est ça. Il y a un moni conseil ngaka na opesa et ça kake au moni même président honoré Joseph Kabila accompagnant que non ils en a batmusu ba rendre un mauvais service au à travers pena bango vous comprenez batmusu ba rendre un mauvais service au moins le président ko na ko débourser loko apesi ordre que loko bo salami bango bake basali o bango bako sala ba détourner papa bokeno tala makambango o bango ba opesa na télévision o na batu ba mona ils en ndenge mokote vous comprenez donc c'est ça loko biso tozo lingate na kata Congo mais avec Dieu avec ces régimes, Dieu vraiment va nous aider. Et puis, je sais que le président lui-même est conduit par Dieu. Et puis, Nzambe a osala keno, président akoye bakolonga bamamabe, même na kata coalition, oh bamamabe, bango mo bako bimisa misala na bango. Nazi question mo na malobotu lo basiko.
Joseph Kabila mona ke baranda qui mauvais service et lelo oyo a se plaindre nango c'est que le club a annoncé qui retour na scène politique de Joseph Kabila na mandat oyo ya pour abi a zappé candidat c'est que par là vanda mon que non ah voilà Félix a corrigé ngata msoma be na sala qui alors azipi maele yango angi azonga lisusu na course ya pouvoir pour amekampe ko réparer ba erreur na étonné. Bon, onction déjà ici. Donc, le président honoré Azasusu Nzambe a permettre le soutien parce que onction déjà Sili, onction déjà Longwena Mutunae et Sili. Donc, il n'y a pas un chemin de retour. Donc, Sili déjà, donc Nzambe qui est en 18 ans à Kambi, c'est tout. Donc, APMA, Azala na président Félix, ak aidé o azali na ngona mutu asalate akwe pour transférer pas muninga ke muninga salabo nyonso wana toza pourquoi po ekolo na biso etombama et là on a sepé la président honoré parce que ayeba ko promulguer code minière et c'est là comment pena j'ai beaucoup félicité et puis le président Félix tant on a tourné au lia bukango mais à garder en kaka c'est bon donc aider la personne qui kozonga lisusu na scène politique comme candidat présidentiel non. Parce qu'on a déjà le 5e président au hasard déjà, Dieu a déjà choisi, c'est tout. Voilà, grand merci à vous, très chers amis de Tindika Tindika, votre chaîne officielle pour l'information, toutes les actualités. Nous en parlons ici avec votre humble serviteur, Jeffrey Mikote, le Phoenix, toujours dans les soucis de vous informer, de vous mettre au cœur de l'actualité. Voilà pourquoi les dios d'enfer, les dios mystiques de M. Rufin Kisombe et Papi Kelly et Basala qui était Bomona et Moutouasika. Moko yaba présentateur émission Abino Awanakata Tindika Tindika et en tout cas, bon, c'est une émission où on micro populaire. C'est une émission événementielle. Aux anas pour la analyse et ba makambo nyonso ba fait des sociétés la politique za makambo nyonso awa tozoloba makambo wana nyonso voilà to comme tchako kende petit à petit na suka émission biso voilà je rappelle que c'est jeune biso zala qui par rapport à makambo nyonso zoleka awa na politique ya mboka na biso quels sont les signes oyo accompagnent kabongo leader to les signes qui accompagnent un leadership et auto beka peu sur la sujet wana na papa na biso pasteur Ezekiel Matitika wazabongo les responsables de l'église des sentinelles de tobeki kobeta masolo na papa to comme na biso da ko citer et tout ce scoop actualité où ils apprennent ils ont battre plein awa et vite fait répondre à la question où tout le monde qui ne connaît pas Claudel Lubaya Alubaki il faut passer la révision il y a constitution et puis la carte il y a révision à tout chaque mingi point il y a marambo talibongo seni na élection donc avec ceux qui te comme na chaque mandat et qui président asa capable de organiser l'élection tout ça pour s'assurer que la transition il faut président à déposer pour nayo c'est aussi ils a par exemple main noire thème tout ça si makambo wana nyoso pour lobby aussi tozonga système na malheur au tozobo ali susu. Bon, pour na point wana ngai na ko soulever car idée moko ko IDP mboka na biso ezali par rapport ya révision ya constitution wana na ebisa ki OK eza eloko moko esengeli ezala réviser. Donc constitution vraiment essengeli za la réviser parce que eza iloko ba impérialiste ndé mutu ba s'opposa ba pesa o ba kwa ko pesa na kati ya constitution na biso faut za la vraiment réviser donc avec le président actuel vraiment faut ba lité ba changer bo wana ba sala iloko yo bango moko ba to mayeli ba sangani ba tie idée constitution za la penda pirement congolais pour za congolais penda te eza iloko mindele ba vandaki ba décider na ba homme politique na biso ndé ba élaborer iloko wana donc la constitution biso za rapide centré pas à la personne qui non au lieu pour intérêt à mboka. Voilà, donc c'est ça et on moni qui nous fait réviser que les locaux moi ils centré dans intérêt à mboka pour moi na Congo ça se retrouver dans kati ya constitution voilà. Oyo mona mboka Ezekiel ba tuerie ba policier ozaki censé ko protéger biso ba civil oyo mais les lois sous bangwana ba comme sous ko boma biso to moni awa ba ko boma wewa to mona ki awa na vision na centre de santé ozara na wilere kuna ba boma ki ndeko elenge moko bazobenga azasuki age na centre wana vision lelo o makambo nyonso ntanto so mona wana phénomène kuluna makambo nyonso wana eza quelque part bazoluka te ko salir régime oyo en place et surtout par rapport que obi non makambo oyo président biso salaka eza makambo oyo eza inspiré na Nzambe eza ba bazoluka te ko étouffer to koluka ko baby sa carrière politique ya mon mboka son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui eza bongo parce que même depuis il y a investisseur il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Nzamba yebisenga tout au long il y a régime il y a reine naé na kati mboka na biso ba akozala na benemi et belé pe benemi ba ozala ka ba propre frère
donc tant ba propre frère ezali ba compatriotes cela veut dire ba congolais ba ko créer to benga ka ba insécurité ya ko sakanate avant même que to ka ba propos tenir ya ba acteur politique mususu ba loba iloko wana nzambe déjà loba na sakola ponango ata même na internet na loba pon iloko ba ko créer ba insécurité donc eloko na tango zo monana eza distraction ba ba distraire le président de la République donc ba sali donc reine na yobe mandat na yeke talandenga koti ba tuerie tout pour so tali penza bien depuis ka régime o bandi au mona makambo kikulu na pende dozaki makambo la nyo ceci là qui mais yo zongi pas ministre Doli akomi kotinda batune ko kende ko boma batu koto na talaki moi image on a penda c'est malheureux aujourd'hui un policier il a tiré vraiment à bout portant total qui en haut ba vidéo ils a même na ba téléphone aujourd'hui on a que non et loko wana ils a pona ko salir kaka mandat ya chef de l'état yango moni président de la République vraiment to aider biso nyonso to sunga ba ministre bazawana ministre vraiment j'ai beaucoup aimé le papa Ilunga vraiment c'est un ministre premier ministre qui est tellement sage vraiment ko kanga ko sanctionner il savait même il y avait un état de droit venant aux hommes benda yango bende bandi ko sanctionner aux hommes aux policiers aux ministres aux nani vraiment coup de chapeau na général Kasongo tout le monde a sanctionné qui moi quelques ba colonel donc c'est ça tu wana batebele ba sepele on te babi comment est-ce que ya ko benga pasteur Kabondoale ça pour ya ko sambela ba policier et babi quelque part on les indirait la police na biso to ba autorité na biso ba faillir na mission na bango comment ba ko benga ba fuka miso ba policier bongo puis bati et mosala nzambe ko Kabondoale ça sambela pona bango. Bon, nga pona nga na moni eza bon, eza mabete, faut sambela parce que eloko mususu eza mulimu mabe, c'est un démon, eza ba ministre belé bana gouvernement, baza na ba force moko occulte, bana ba puissance moko satanique, suko soka zali attaché na muto ana Saint-Esprit, ana ba idée à bien, ki ba sala yetema kazana ba force occulte. Est-ce que ako exécuter ba loi na, a sala ka mafia, mais tant que muto azui délivrance par la prière, muto azui akangolami, a bolingo d'abord ils en Zambie. Donc moi cet acte là j'ai beaucoup aimé ça ko bon de ba policier et ça bien parce que ba policier belé ba bisu ba kan voûter ensemble makamuka ndetelo c'est l'envoûtement oko maîtriser kanda na yo oko na niveau tia retirer mutabou portant et ça exprime avec quel que soit loko même na acquis des droits mais ko beta massa c'est bon et ça normalité. Donc, voilà, merci beaucoup en tout cas mon mboka papa na biso Ezekiel et question suka poto kapwa na yo et lelo auto tozomona ba autorité politique na biso bazaki censé ko za ba exemplaire ba modèle pour na biso mais lelo o ba komi ko pesa reflet moko ya mabe le tozomona faire aux entre papa na biso Gabriel Mokiana et na mona mboka ngoi Kastanchi yuta ngozomona makama bazo wela lupango bazo wela banini okoloba nini puis message na suka o pesipe contact na to kabwa na yo mbango. Vraiment na papa Gabriel Mokia na pesi mbote bisika zali vraiment ko Isaka conseil biso toza ba homme de Dieu to conseil bango kaka bango baza ba leader baza ba batoyo ba génération eza na sima imitaka bango ozomona tango ozo salelo komoko boye koki ko indigner batu et ba que génération après ko imiter ozo salawana donc conseil na peut s'il y a un problème faut traiter ça dans les huis clos ko solango entre bino que ouais leki na internet ou pas leki na internet vraiment eza bien te ezo pena ko arranger bango selon personnalité bango bazana ngo wana pas ba batu minene na mboka na biso un candidat présidentiel donc azamutu déjà monene donc conseil quand on peut ça que traiter makamnos dans les huis clos et puis vraiment ils appellent passer mboka na biso ils appellent passer donc ko wela na pourquoi pas ko memalikambo na mesa ko solo là ko trouver compromis donc ils appellent problème té baza la kaka na kati ya huis clos et puis baza na kata compromis des conseils na opesa bango yangwana. Voilà, dernier message na yo, il faut spécifier contact na batunions pour ça pour ça et va contacter pour n'attendre sous masolo moro quelconque vu que ça peut mosala nzambe. Oui, dernier message nanga que nzamba lobenga makambo belé pour na président de la République vraiment nazo senga grâce wana kokuta même naye ko solana parce que nous aussi nous sommes ses conseillers spirituels tout bon de la même pour na président il y a des choses que Dieu nous a parlé na loba ki ba makambo belé ba secret batam na maindombe boyoka o eza na ba biloko mais prochaine émission to lobelango si ba esprit eza na maindombe vraiment message ezaka makasi ke bana nzambe to bon de makasi pour na Congo donc Congo Joseph Kabila Bundi pour aliter alongola Congo na kati na niveau azali nango akokite
avec président Félix Tolingate et président Félix Pakokate mais to aider to bundana ensemble à faire to binongola Congo na kata mentalité wa zalaka nango. Numéro yangai ezali 00243 code ya mboka 81 61 96 772 00243 81 61 96 772 eza numéro ya WhatsApp. Donc numéro nanga yangwana okoipe kolukanga ina nakopesa référence ya moi chaîne okolukanga na prophète ya Bishima TV obetika prophète ya Bishima TV au mona pe moi ba prédication. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour la disponibilité et puis pour notre temps au PC. Merci beaucoup, cher journaliste. Merci vraiment. Voilà, et nous l'avons resté pour vous, pour votre plaisir. Lui, c'est le pasteur Ezekiel Matitika, les responsables de l'église ministère des Sentinelles. Tout d'abord, qui est pour par rapport à différentes actualités aux les Kanambo Kanabiso. Et comme thème, tout bon par rapport à signe, tout chiffre et accompagnera bon leadership. Voilà, et avec un peu énuméré et aux premières numéros qui prochainement sur ce pour comme un peu cela par rapport à mon grand merci déjà à l'équipe technique Mobimba. Il y a Tindika votre chaîne officielle pour l'information en temps réel. Grand merci déjà à la prise de vue à la Monisha. Grand merci à Mike na régie finale donc na montage. Grand merci à Dio inséparable, Dio moko très professionnel, Dio moko très constructif. Voilà Moni mais c'est refrain qui sombe pese la ngambote na mais c'est Papi Kelly pese la ngambote na mais c'est refrain qui sont parce que complice na bino ndesali ke ngaje farm côté lelo nazala apona ko sepesa ba fidèle abonné nyo sur Tindika yum to landi biso pour la première fois à travers émission au nazana pour ça s'abonner pour ça toujours informé dans ta réelle. Voilà, d'ici là portez-vous très bien. Quant à moi je vous dis merci et bye bye. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension. Il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments. En même temps, prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé.